soki bomoni natie biloko na mutu takozanga misala nde misala eza te ka misala eza te lokola mpe biso bana bayaka toboyela biso moyibi donc nazosala na ndenge na nga moko nasala neti nazwa nabokola bana naliaka malamu natangisa bana nafutelaka ndako yango nazwa mosala oyo na mito ata moto ayebisika te sala mosala ya 100 000 francs nakolinga te ata mosala ya leta mwana mibale asilisa na 2018 oyo ya misato azalaki na 5e des humanités mais na minute oyo vraiment kozanga moyen aza nanu ya kovanda oyo bazotanga bon naza na 10 enfants. Combien? 10 enfants. Voilà, très chers internautes partout dans le monde. Bonjour, bonsoir. Nous avons Don Bosco, précisément la commune de Mungafula. Cadre de découvert, on est toujours sur le terrain pour découvrir l'actualité, vie sociale de la population. Voilà, donc là c'est très cher, je vous aime beaucoup, vous savez, vous partagez, vous likez, voilà, on a un papa, tout c'est dit jamais vu. C'est dit jamais vu, c'est quelque chose, c'est ma toute première fois de voir ça, je n'ai jamais vu ça. Et ça fait trop mal, vraiment on a papa oyo mais un peu qu'on soit même qui a expliqué du à comme un niveau et puis mbila tu vas na kala so abuki mbila donc kata ngo ba te ka mpiku bonge ça va musaka na ndaku aujourd'hui et le système est changé ou comment et comme ils sont mbila to qui c'est ote ka mbila ko to ça on n'a jamais vu ça donc voilà papa a expliqué ça va difficulté ou sali qui a comme un niveau à ça la ndenge ni bénéfice des araniens. Bonjour papa. Bonjour. Comment on est? Comment on a papa le Vunga le vin Robert. Papa le Vunga. Mais c'est aux amours quand on moi je me dis ils ont pesé et ça il l'autre. Et quoi pas tout tout. Aux ambila sombo, aux mbila sombo. Parce que mbila sombo ça on est ça on est nous noter comme mbila sombo. Bon. Oyo eza mayele nanga lokola pe tozotangisa bana pe bazosilisa maplan omona misala eza te yango nga nazwa mayele yanga moko na uta nango kote na bande ezala esika libota na ngai eza na yolo sikoyo ndenge na ya kote oyo makambo na nga na ya nango kote oyo lokola na boya moyibi na makambo na nga na bande osala kuna na ye nango yango na sala ka kote yo yango na zwila ka mbongo yango elelesaka nga etangisaka bana nanga tofutelaka ndako jamais tolala ata mokolo moko te nzala. Mais papa olobi que mbila o na kalizalaka so kiango sala musaka otokisi bosali na nduna fat na pondu mais idée yela o nini otokisa ngo teka idée ne bito nzamba pesinga mayele lokola sala mutu ale abimisi mayele wana mayele ebima na nga moko vraiment nasombaka ba régime soki mpe moto aza na ba 3 régime 4 régime 5 régime nasombaka na papoli natokisi ale nazotambosa mpe nazalaka na bakila ebele koleka bon neti ba régime ya kisasa ndenge bakizangeraka bato okomona 5 000 moyen on décidé 5 000 eza vraiment trop cher mais lokola nga moko na sala déjà expertise na sombaka na nga apart mbila sombo baliaka na ndika ya onde na salela osala expertise nga moko na yebi soki ozolia ozotafuna na ndika eza deux sortes mususu musuni eza mukokolo eza te mususu ozolia na ndika yango oyo baliaka na ndika yango nga na salela mbila oyo ebatisaka nini na vie ya bato avantage nango eza nini so moto aliongo mini eske okoyeba
bon avantage ezalaka eza l'équipe kisi etraitaka la miso vraiment sans vous mentir. Nyonso ezala ya mobeso esalisaka ezala bon nabandaka nabandi na 1 2 3 nabimi Koweït na ye Don Bosco na ke pompage kuna soki biloko na ngai ezali nalekaka zando Gambela bisika na tegela bon par jour nakendaka na ngaku soki nateki 50 000 soki nateki bia esilaka vraiment nzambe asungaka nga esilaka ni eloko etikalaka kutu te natekaka 100 francs te natekaka 500 000 francs bon naza na kopo ya obomoni oyo ya rouge wana ezalaka 1000 francs oyo ya pembe 500 francs bon soki mpe namoni neti bandeko mibali omona moto alelia naza na 300 naza na 400 nasungaka ole n'insiste kaka na 500 nazopesa po baza bandeko mibali moye nasala neti na registre bien na boye eza te tala kamera wana bato batala wana poto expliquer bango nde osala mosala badifficulté ningo okutana na badifficulté. Bon soki bomoni natie biloko na motu takozanga misala nde misala eza te ka misala eza te lokola mpe biso bana bayaka toboya na biso moyibi donc nazosala na ndenge na nga moko nasala neti nazwa nabokola bana naliaka malamu natangisa bana nafutelaka ndako yango nazwa mosala oyo na mito ata moto ayebisika te sala mosala ya 100 000 francs nakolinga te ata mosala ya leta nasala te po 100 000 nazwa na 2 jours be na journée moko na ndambo. Donc nous avons des difficultés de celles qui ont nous sommes là. Pas les celles qui ont nous sommes là. Bon, au moins le col est na kisasa. Moyen na vandaka, nazela ka fufu, nazela ka bandeko ezate. Yango bibile lobaka, lona na tongo, lona na midi, lona na pokwa. Toyebi te kona nini kobima. Yango na sala kananga neti na kaskada kan polanga moko vraiment bato ebele batumaka mayele euta wapi lokola nzela mbongo balakisaka mutu te yango na lobaka nzela mbongo balakisaka mutu te o mayele langa o mayele langa bongo siko papa mukolo bosa bosiko ba jeune ba wasanti kuluna basa bon bamususu makambo nga nazosala bazomona ndenge nazwaka mbongo bamususu batangamaka na makambo na bango ya mabe olia atika asala neti ata mwa mosala oyo eza te epesa nemfiske mwa eloko jamais akosala yango te akangamaka na kikuluna akangamaka na moyibi alors yango nga biloko na boya natekala nga nakangama na nga na mosala oyo epesaka nga mbongo epesaka mbongo vraiment epesaka nga mbongo sikoneka boye kotika mosala oyo neti solingi otika mosala bakopesa mosala ndeni oyo kopesa okusa otika mosala mosala nini ozoconvaincre yo kopesa mpena posa kotika mosala mingi bon eza te namona yango kutu te nazomona mosala eza te vraiment tala bato baotala yo demande ne kozani bosenga ne kozani na bandeko batalo na poto et partout bosenga neti bon elo ni yo bosenga mpona fona yo elo ni bosenga na bato bali bana mboka basunga yo ou bien ndoza bongo oza na posa aide oza no normal yebisa bango batala bon soki nazodébrouiller nazoloba bien
po musala eza te yango nazosala neti bana nanga bazala bana nanga batanga kana mo musala oyo bozomona. Alors bon moko asilisa asala pédagogie a raté 2 fois de suite. Mwana mibale asilisa la 2018 oya misato azalaki na 5e des humanités mais na minute oyo vraiment kozanga moyen aza nanu ya kovanda o bazotanga bon naza na 10 enfants. Combien? 10 enfants. N'importe quoi. Ah, mille, pour mon chimaka. Voilà. Mille, bon, on a calculé. Là, on a honnête. Papa, on a combien? Là, ça a 10 enfants. 10 enfants, là, on a bana nanga nyonso na utana bango kamboka bota na mboka bango to bale sika mo na mito bola waka na mbongo baseka yo sala musala musina sima ko comment est-ce que musala mbila oyo yo bola bana na ishasa o sala ba méthode ni o bota ta sala likele mato sala ndesi bakati ezanga kata asogo mwana oyo aza na diplôme atekaka na ye matembele abondisaka karte bon oyo mosusu wana oyo ya mobali ya jeune garçon sikoyo azosala neti na bazwaki ye azosala mosala ya basantier. Ok, c'est bien vraiment que ce soit papa. En tout cas, merci beaucoup. Pour la leçon, nous avons dit que nous par exemple, c'est comme nous. Bon, demande à Nicolas, après au Sengi, au monde pour quitter le côté. Au monde pour quitter le côté. Et ça, les députés, tu votes. Ah, bon, au limite, ça, les millions. Donc, le monde, ceux qui a bien allé à Kenya, les fois, et Sili. Ça va, merci sur Internet. Voilà, votre découvrir papa, Tegrambila. Check.